Omae Congo Promo. Mibali nyoso ya Congo batele misa biloko na bango. Mibali nyoso ya Poto botele misa Biloko na bango. Soit Congo Promo ya Rafingindu. Boss Rafingindu. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. www.congopromotv.net. Yabo Ezalate, Yabo Ekotika la Kozalate, Junior Dia Soyeyo, avec Charlie Kanga, Nakata Congo Promo TV. Qui a dit que Bana Londres, Bana Paris, Bana États-Unis, Baoya Kinti? Qui a dit? Trésor Bahati Naïb Sarabino, Soki Oza artiste. Tout ce que vous avez en cas de solo, vous vendez dans la bamboka wana, ou quoi na Kinshasa te ou l'équipe Congo Promo TV, c'est qui vous en avez artiste été. Mesdames et messieurs, dans cette émission, Lelo Nayambi, Moro Yabino, Abana Poto Nakata Kinshasa, Charlie Kanga, si vous êtes d'accord, Nanga Mobala Pembe, Narulinga Jobu Mbala Jibol Nakata Canada, Demi-Dié, Nzamba Mouké, Demi-Dié Metes, Raoul Itono, Fils Edungu. Charlie Kanga Fongolanga y déjà Ye Babenga Kae Beka, Bibishkiala, Bana Londres, Beka, Boni. Bien Junior. Beka Kinshasa et Monio. Mboka bakokote. Place bakunda motolo na ngai. Siko yo utikuna oye Beka. To ebina to ebana no voyage yo. Isa objectif na ngozani. Merci Junior, mes voyages oyo eza vraiment but nango ezali musala. Eza ande tulubaki ki salumi banda. Eza voyage moko ke pona esengo, pona ambiance, pona ko bima non. Eza voyage moko pona ko travailler pona Fondation Kelaskin. Fondation Kelaskin, Charlie Kanga tokoza ba image wana mais bibishkala betela bisono lisolo poto, lisolo Londres. Bana Londres, balobio bibishkiala netikara netite netikara ba refoulé. Bibishkiala akoki na epoto te pokuna cimetière ba musicien lora be mission kuna soki pe nini yango bibishkiala azongi kin. Non, pas vraiment. Ba refoulé ngala ke poto na 10 ans. Na ke poto na 10 ans donc na sali plus de 20 ans na poto. Et là yango te ke ba refoulé ngeza juste ezamba liboso te o ya so 7e fois na na ekin. Donc mais kinonde est un peu spécial poto ela ki yango vraiment to miko ya kosunga. Eza ko ba kino na yate. Na yara na kin ma est un peu différent parce que oh est à musala est plus qu'au travailler y a un moni est un peu différent pourquoi bah toi mon monanga mingité visibilité zate l'ambiance na zate na loyenge na zate y a un ming ba comprendre azana kinto azawapi na na kin na ne musala pour na mboka langa o na linga mingi et surtout sur les canaux Congo pour moi avec Junior Dia Sonaïbi qui poto mobima bibishki ala yeyo veut dire que fio celui ça Junior Dia ce qui toko veut dire yeyo beka. Mais oui, que Karabango bana poto batuni le Beka. Ngape na mona yango parce que nous sommes amis sur Facebook Beka on dirait au son na moi trop hein. Bamboa kela banini yebisa biso ezala nini. Non, Beka soit na vraiment mingité mais Beka alingande achamo ba point na ba imoboye ezangaki achamo ba point abaxemo ba point mombo parce que moni to vivre bolelo ezamba buzo bebele. Parce qu'on a lingara te que ba makambo oyo eza mabe bato bakomisa ngo normal eza ko swana te so muninga sali mo mabe mo boye o expliquer mabe congolais lingane reproche te congolais pona so sali ka mo reproche jalouse ya le ki non niti nga pena zabo so sali ngo reproche lelo na CPA nanga nango e ate ke na swana ga ba mbokela te donc na ebite na musala na sala na kati ya musala na moko eza anglais to benga ngo motivational speaker eza o que na encourage ba femme seule. N'encourage ba femme seule n'a pas ça bon moi courage na sala a peu mingi na travailler a peu trop na ba jeune si ko yomo na ba statut na mingi e bi marande tike nazo ko attaquer mutu be na attaquer na mutu te net na vandika bul mo ko ilanga na vana na mbetu me statut mo yelinga pa na komi moi so mutatuni obokeli entel obokete na bokeli mutu te ngana komi yelinga na mutu
pour quelque part mutu avai na ndako aoleka na même likambo nga na komi même susu azange mutu apé ses conseils. Vous comprenez? Azange mutu olobane likambo. Mais tanga tangi o nga na lobi mbala moko tanga vandi à Monique, c'est encore possible. Possible et encore c'est encore possible comme maman na ba commentaire mais quel attend le bio encourageara ba femme celle bon toko kota wana te mais dites-nous un peu est-ce que c'est facile ngam sala auto sala parce que aujourd'hui ba comédien ba artiste à théâtre tout le monde en lelo ba do benga junior diaso mobulu na kati est-ce que musala oyo beka salara et ça facile pour moi si beka a présenté à émission beka Aza MC a présenté à soirée, à fête, à événement. Beka Aza fondatrice de la fondation naie, Aza quand une émission te. Au moins là on son avis et on a une facilité. Donc et on a un ko atapo na yope mobali. Ko ça a émission ça a une facilité. Et aka te ko le roi ngala moi si so na salango c'est que mutu nyos oyo na soit na boaki alinginga soit mutu non. Musala nyos na vie ça na principe nango. Moussa son avis sans principe pour nous moutouter. Donc, dingo sala aboye. On peut savoir que fito ya mal plateau na za moi sino. Ngas ko na zong c'est les questions. Et savoir que fito ya mal plateau na moi sino. To ba komela yo na Facebook ba sino. Misuku ba sepela kana musala nao. En plus et si connaît mutu na mutu auswelango. Ba ninga na mingi ba bebisi na ba musala. Pour tout le monde à la télévision, moi si moi ça l'émission, la timoli puta, la timon normal, mais si vous avez bébé moi ma fille ça l'émission qu'elle soit pamba nga meblo bon ça la nga passi les capable de ça l'émission yo soirée moro bwipina ti awa na mona bango beka to mona yango beka pe wana nyoso pesa baninga passi baningo bana bilamba te beka te mais wana moniteur na ça la soirée na yé pona na sepeli sabatu comprend ton na kota na salle que na présenté soirée et ça pour bato la nyoso batalanga basa la tirer donc soit avec na moi souci atali et dans le cas marketing et un marketing mais n'attend aucun na ça l'émission na plateau je ta ju dans mon colo mon na la ti bonne émission benga ngamba ke bega ko le sa nga souté pour émission là ta normal chemise na pantalon na normal pour tout batela nzoto pour lingo batte que son athlète le moi mon cousse wa finga nga lobby kaba oba tala ngoni congolais a mutu mo expliquer mon télévision et tout le ba biso ba congolais lo ba tera moni congolais oui congolais na biso ba congolais et c'est le mot que koko ka télévision tozali et tombolo yango pe ekitisao parce que nga lo ba souvent tango ekitisanga fona za na support mona se na denda na beta mutu na ntona denda be pas de se dima ku fate na zongi mais ce que mingi temo ke ba sa makambu na sens eza en sens te tango ko ya mo pa akwei article na se komi azalaki beka to kota na si wa se plan ba réponse non mais où est Congo promo belle rose la belle hollandaise azolanda biso beka mais ozomona te que façon d'être ya beka lelo bazomona beka moi dur hein le monde a bien qu'on dirait la kanda bien qu'on dirait beka vraiment moi si ok bat balinga vraiment mingité pourquoi nga mo personne d'aller moi si je te jure na linga bibi j'te on comprend na mi linga te parce que na façon nga mo benazala o ba te be ba sepela la ba on ngote et puis na lo ba souvent na vie na nga ke na botama te pour la faire plaisir à tout le monde. Donc na la façon nga mo benazala ka mso romona et alaxa nini akansa nini non na sûr na oza mutu nanga tant na sûr oza mutu nanga fona za fier que ba parents nanga batangisa nga bien et ça que na nga dureté na une fille très bien très gentille na fille mo que oyo peut-être na cause même parmi le 20 premiers ba filles d'Angleterre que azala moi malamu na swa na ate na finga ate na bunda ate na fille mo bien. On comprend vie ça ba problème na ngoto kutana na makambu muto na vie okutana mwa mbilinga mo boye ndo ebina mama ba misa j'ai 3 garçons et ça blom c'était la ma vie mais na vie vraiment ya bibi qui la boye a moi malam o alinga ninga te so tuni ça expérience comme ce junior tout dans la Facebook ba réseau ba lingela ngate déjà ba botindela nga ba raison bo lingela beka te veut dire étant émission zo le ka Charlie kanga beaucoup mara déjà wo sanga ki to lingela ki te boye mais beka kana mingi te zo kota na kati ya masolo sali fondation mais tu vois il y a sur le loto eba na kati Angleterre wana bato lo bara la poto so misana na benga ngo poto beka na baninga o basala ke mission lo rola yo ndi maranani so na bina bani na Angleterre mboka langa
Oh, nakolo bake nandimaka Charlie la japonaise, Charlie Shaw, nandimaka Marceline Mido, Igwe de la presse, nandima Cynthia Kams, Cam Shaw, nandimaka Benistamba, la star en Jésus, nandimaka Sandra Yagi, Sandrine, nandimaka bon ba fille vraiment na yebi na mboka nanga o basa la émission o ndimama. Oh, vraiment que au talipé musée en Angleterre au sentir que veut dire oui dans l'émission a fille bon ya bilingue nandi mabawana na Paris so na ke na habité hein na Paris vraiment ba fille ba ça la émission na habité na bangote na ko lo ba na yeba ki à l'époque concert na biso mon color à tendance au pas na ki na minute que je salue na yeba kaye à l'époque na Paris mais la minute oyo na habité bazo bi me belé mais ba comme na bango vraiment na yebi bangote minute on a Paris en tout cas Beka a yebi nae vraiment binoté Beka na yebite ke o na neyo lingo ke nango ke bazate na bi ke ba kombo na bango na yebite au moins so otuninga ndeti otuninga na pays mususu na yebi na ngate pour na yebi solo mo vérité na tala vraiment ba mission mingité pour te ba buzo beleke be na comment nango éviter mutu na ngebe ba ne loro mo ya bien te dans na tala ba mission rare n'a pas fallu ko tala ya bino mibali ke ya biso basi pour yo na yebi ke na romono te ko tala émission na string à mon orange chemise na jean donc na pas faire ya bino po moi ndo ça ma bébé mission so eza ra ba buzo ba e baby ça yo conseil ni no pe sa bandeko basi ba Holanda yo na Congo promo po aujourd'hui Beka dans la carte Congo promo avec Junior Diaspora Fingindu Makambo Zidane Fikula boss donc la Leli Beka conseil no pe sa bandeko ba ça la émission bandeko baza na monde TV hein bandeko no basi conseil no pe sa ba ebi Junior avant na pe sa conseil dans le belo moko ebi ke mutam ta na but na e Maintenant, mutu ana but na aya na télévision. Mutu musu aya na télévision pour éduquer comme nga. Mutu musu aya na télévision car pour na boss na aye bana. Tu comprends la ça vraiment conseil c'est un peu difficile. Vous comprenez? Pour na repé ça même sous conseil. Charlie je na repé ses conseils pour équipage social. Na ebi ki asa la bémission mo o ke no éduquer bana. Cynthia Kams na ebi ki asa la bémission mingi abimisaka bato ba batami bana ba talon en Angleterre ba batama abimisa bango mokile ye ba bango Sandra Yagi pende moko bango na kopé sa conseil pour na ba but na bango na ebi ke ba ya pour na ko éduquer parce que ba o ba ya na bango ka ke pour na ko sala ba mbinga na pese conseil ni toi na biso na toi na vision mon côté o pese conseil ba zo ma bébé là on na ba ka ke télévision za malamu mais toi ba kolata pour n'habite Junior et mon copain moi biso ba congolais bana vraiment RDC auto le bel remarque kasi eza que to baby sa nyoso o eza biso comprendre tout o eza biso e beba parce que faut tout nga tout ngweza nini tout ngweza siko que non musique na biso e beba théâtre na biso ezo beba bato biso balanda biso bango bakomoleka biso talaka na niveau afrobeat o lelo ningisa mukili bayemba ni ya malonga est-ce que ma afrobeat wana bozu afrobeat bozu fali bozu kofi bozu wera bozu jube bosangisi bakokala bango te faut elo moke na kata ba musique na bango nyonso au mona ba timbre na biso ezali au moni ce niveau que biso tozonga sima na kata blo no so bomba osala ba timbre na biso ezali na théâtre ma famille soit ma famille na monara groupe salon mais est-ce que le comité théâtre otala ndé momo bo ebimaki ba sala ngo théâtre ba blo mo ezanga sens siko ndé mo pe ekoti na ba émission ekoti na média pe comme beba ponini ba site leke belé mutavani ka bazu caméra tcheli boso na e alobi na e alekisi YouTube jour YouTube e comme foot sabato ebele ba otika ebele bakotika bibi shikala veli ki azana makambo ebele ya roloba mais le rôle atoza na kati ya Kinshasa tokotana masolo ya fondation Beka Kalaskin Foundation ezali déjà combien d'années 5 ans déjà 5 ans ba retomber na ngweza nini na 5 ans wana na 5 ans wana premièrement na tika ki mwa mukie po na belaki na 2010 na belaki ba opérer na Kinawa ka bando ke ba Kongo ba sera ba meka Beka me wallahi simba ngate et on installé ki na tika mwanda mbuma na 2013 de na beki na zongela yango na ba na zonga pambate na zonga na vendre na momuke na se préparer na bongisa po na ya yango ko na 2014 tant na ye po na
nazongisa bana oyo nganga nazala na bango na mabanda ndambu na pona nazongisa bango classe et puis na supporter bana oyo bazana mo bambruement et donc c'est bon et sina ça sali moi mingi na kena ba orphelinat na kena orphelinat na kingabwa na kena hôpital mo na ngaba kuna na se komika ko aider mo bato bakanga na hôpital babima donc ba image za ngé belé bo mona to ba ke to lo ba pamba te to lo ba mukie mais to sa ndé belé. Beka tant que loba Charlie quand a déjà loba la célébration ba image tout le monde on a beka to tika bolanda nini beka mais tout monde yo ou tamboli et ça dépend ça qui est derrière Beka. Derrière Beka Beka na bandeli question yo nani azana sima ya Bibish Kiala. Derrière Beka eza Bibish Kiala. Derrière Bibish Kiala eza mon sponsor. Et moi, je bata malamu bala mboko ya bata mita malamu bele ba mécène bala mboko. Yo na yebi déjà donc là qui déjà na yebi déjà muto lingo tanga me Beka ipsangai. Ba mécène ngo kaka Bibish Kiala. Bata malamu ngo kaka Bibish Kiala. Ba royina fondation te to ba royina Beka te pourquoi? Parce que moni bata malamu wana tant na betela bango porte. Eza kwa mwana esenga yo junior pesanga 10 livres na kemina masanga. Aux francs congolais, hein? On 10 000 francs, là, ma petite à quartier. Au plus, on n'a pas si. Mais ce moment, on a lié que tonton Junior, je faim, j'avais de manger. On a des camarades, on a des bébés, on a lié. Puis on a 2000 francs, on a lié. Junior, on a monté, aucun monté, maté. Pour habiter les portes, on habite, moi, bien. T'as tinga. Tant on habite à ma porte. Il y a bateau, il y a un mécène, il y a un balinga, il y a un thé. Quand on habite à porte, la bête n'est porte. Nabi ah papa, nana besoin d'aide. Naso mata moi 2-3 cahiers mon amone na Gambela. Ata moi 2 rouleaux bâtissi moi tailleur mon azwa na quoi atonga. Papa boyate. Atu nanga zapo anini ezapo na boye moi orphelin moko orphelinat mon boyeza wana bana uniforme te ba boyate. Yamoni batona nyonso parce que Beka solana bango bien Beka une fille gentille poli abanga mikolo yamoni ke nazonga toujours na sama kola mikolo ke na lela ba mikolo yamoni ke ba pimela nga pété donc eza nakolo baka ke non merci na ba nyonso baza derrière ngai mutali boso mazala derrière nga c'est ma mère. Maman Kosi, habillement. Maman Nanga, vraiment derrière Nga, ou a soutenu Nga. Et puis mon père qui est le pasteur, le révérend pasteur du Meka, pasteur Kiala, Oyo a soutenu Nga. Et puis le seul mécène que on a yebi na mboko yo, 3 fois mécène, on a sali que. Si on a bêté les portes, na boutou, na biya Willy Mouchel, on a besoin de quelque chose. Pour la lobby, na sa moi course mon boye, na qui est tikablo mon boye. Ah ben ah ok, pas de problème. Na otine de le chauffeur. Soit au foot à transport, à tikangate. Merci Nayo ya Willy Mouchel, Nico Damboka. Merci à toi aussi, le monsieur que je supporte très bien, Albert Mboyo, le directeur marketing ya Vodacom. Merci à toi, mon vieux, un grand merci, na support Nabino. Donc merci na bateau na soba sunganga. Et puis na penga monté ba camarade bazali na ba copine na pe à Londres ba PC ba biloko na copine mo à Londres PC nga ba biloko poto salela Tobima ne sapese nga babilamba nana Magali bokunga pese nga babilamba vanaya Karine Kaya pese nga babilamba nana batebele esti asombele nga ba style donc ezaka nga moté koloba ke ba merci na bato nso ba soutenir nga maintenant continuer ka kosenga bino ke botika ngate nga mona ko kana ngate baba na lingala ke lisapi moko sokola longité bo soutenir nga botika ngate et puis le soutenir nga le bezanini eza que mboko vraiment eza pasi. Nakina orphelinat na moni bana mombo balelisinga ba 7 ans ba 8 ans ba violé moi je mombo atata mobimba o violé moi batamuke na invité posango ya nzoto tita ba niveau no violé moi na 7 ans mais c'est le moment na kota nango mingi te po esala ba pasi mais eza que fondation nga eza basé bureau nango na zuango na tiango na commune ya Ngaba avenue Kitona numéro 9 na bureau nanga wana et puis tozo bundana jusqu'à ce que tozo ba moyen to créer moi le moyen bus mais pour le moment eza que to kendeka na école ya mo na zaka na kindo na kangami nanga te mo umba congolais na ose la rentrée scolaire. Donc Beka c'est te comprendre bien Beka rozonga poto ana bana Londres na ce qui rentrée scolaire classe et bandi après tu rentres. Ba ebisinga que rentrée scolaire a le 8.
Donc après rentrée scolaire, j'ai 2-3 jours pour l'antenne. Parce que il y a la famille. Tellement que libanda. Dans ça, moi 3 jours dans la famille. Dans cette course, dans la course, moi foot et outa awa, moi mbisi, moi pondu. Dans cette course, après le 11 nazoni dans la poto. Beka, ngana lobaki yango, na lobaki soki na moni beka. Pour na solo la rana et kaka na musika, mais beka na lobaki soki na moni yo, web sangana ba musicien au bazo évoluer na poto. L'artiste oyo bazo évoluer comme comédien, l'artiste tout ba évoluer na poto beka. Est-ce que l'évolution na bango eza malamu to eza ndenge nini? Et oza nango bien, mais poto pirate makasi. Arosa moi album ni na bon apasi ya musala na yaozwa, asala album ni sko bo pirate. Bazo évoluer na bango pas mal mais ngama na mona ke poto eza mboka moko temo ke eza na inspiration te. Soit au vanda kuna lokwa ale kinanga mwasi ya osala Claudia Bakisa monte ke azarane kuna mais akomi mingi kin pour comprendre que inspiration ma nyonso et uta koto so kanga mi kuna to sa na album ete kama na ngote so ki aoteka parce que azonga mingi pour trop poto pe simbate ebele bazo évoluer pour ni basangisi yango poto na kin yango esa bon mais poto vraiment ils a passé pour un artiste à évoluer pour bato basomba te nanga beti concert Nani a robé concert, mais beka tout chité déjà donc tout qui est déjà dans la émission. On a rolingo le bapé mo pour na Kalaskin Foundation. Donc on a rolinga vraiment au ta la caméra au Rafi Ngindu Bibichkia la yeyo bana poto nazana Bibichkia la impressionnaire yo Claude Ndombasi faut la kaka mais à comment rater beka moi na batutu ba rolinga ba soutenir yo pour la fondation parce que c'est pas facile comme moi cette qui poto ayekin ko sunga batu moi mo robo pour na yango. Et là, mon akoloba est que na vraiment on a besoin d'aide à bateau. Ils appellent non lancé na vraiment on a besoin d'aide à bateau. On a mon akokate parce que eza Congo eza yangate. Congo tanto bela biso tout Congo lo ramakasi eza biso nyonso. Donc na OCP là que oya moni qui a besoin ou bien attends moi 1 franc akoba que ça li couleur soutenir Bibichkia là ou bien ngako touté. Excusez-moi, au cas soutenir Kalaskin Fondation, numéro 00243 81 85 83 493. Orange Nangeza 00243 85 0042 874. Le numéro Nangeza et puis Nabi que Junior ou l'excellent à Congo Promo TV, Nabi que l'excellent on a c'est au hasard besoin de contacter le numéro Nangeza donc Junior la CP. Quelques salutations. Bano Yanga, mes 3 garçons que j'aime bien, Steven Farian et Prince Kiala. Merci Nabi que maman Tiki Binote, maman Zobunda, pour na qu'on a bu na ba congolais, bazo en classe bien. Bientôt nous en abîmer ensemble, ma famille, mes parents, maman aussi. Merci, Batunio Sokwa, Nayope, merci Peda Nounou Yolo, les célèbres Ayote, les Ménanga, Zananga Pemeni. Donc merci na Batunio, et puis merci ma casse na Major Bet, parce que na auberge, na Kalanga, à recevoir, à loger à la place, donc merci na Batunio Sobatalanga. Merci na Batunio Sobatalibiso, donc là je dis un grand merci, Naïe. Rafi Ngindu le patron donc on veut dire que muto appelle ça Junior Dias on était là pour les lotos dans la beka Londres na Kin. Un grand merci na Toussaint Lutangazo immigration Canada donc c'est comme na Canada on a Keba Toussaint Lutangazo azali wana un grand merci na fils Edungu un grand merci na Bino tout impresario Claude Ndomba c'est moi na Londres yo na Zanaye mais yo ozomona na te Bibichkia la merci pour ndimi venir au Liga na Congo pour moi donc répondre à une invitation hein oui Bino se boza se bo uti beaucoup moi fier le l'un de trop. Junior ebinga bien na la kutu ta fierté fier nanga to la mbet monter. Donc on la mustinga na tongo na pongi. Ni na boina na ba fier nanga mais na sale fort na ye au koti maman na télé mpona la fierté futate. Na battre la relation pour lobby nanga na ebite zanga mbongo mezana batu. De vos ziku dak de vos ziku na ta paré à bibi kalo télémi bien mais au télémi na nini to yebate. Ma bilambe za la swelo malonga te talaka to ngato bongsa mboka. Ma bilambe za ka kitendi moezi pa na onzoto. Ma bilambe za ma domaine na ngate na za na ka propre. Dak de vos ziku Bibichkia la répondre donc un grand merci na Charlie Kanga Mobala Pembe. To kende na bango kaka malembe. Mark Ngindu na mona ki tukoti sa kinga na W na banki na zo. Siko de médias metes siko ti sanga pe na M Dadi Yakuza. To ka bwana loko Charlie Kanga. Toleka. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.